babwakaki bino libanda nde bandeko baye koexplike biso totali poza na makasi ya kotambola te nde yango wana toye oexplike biso lisolo ya lopango oyo balobi yo nde mutu osala mikanda ya lopango baye kobwako libanda lelo olingo obetela biso na mokuse makambo yango ya lopango eza ndenge nini na lupangu oyo nani ayebi mbula bodwe ayaki tangu bodwe ayaki bango na Kasavubu bayoki koleka wana plateau ngai natelemaki awa nakotelema awa na kato lopango oyo lelo baye koloba eza ya bino te lisolo ya lopango yango eza ndenge nini oyo explike biso likambo ya lopango baye kobwako libanda namoni ke ezali mawa mingi pamba te nakutaki awa na kato ezalaki garasi ya bavelo ngai na ye pauvre mobali na ngai aye kotika ngai eza mama oyo bomoni nde aza nakoki koloba ndeko ya kolo esika oyo aya na esika oyo depuis 1954 nde boyoki alobi kombo ya Léopold na Kasavubu c'est-à-dire roi Léopold II na président Kasavubu ndenge abeti liso ke non aza parmi bato bayamba bango na veni kato oyo tozali ya lelo nde moye aloba apesa explication nyonso azokoka te parce que aza émotionné na ndako ya ye baye babengani ye lelo azokoka koloba te mais tozwa mwana oyo aza na explication akoki kopesa biso mpo bozomona déjà na koko na ngai oyo ndenge akomi azokoka koloba te mais mutu abimi ye abengani ye na ndako mama Kapinga aye kobwaka biso na libanda. Mama Kapinga nde nani? Mama Kapinga soi-disant ye nde mutu awuti kosomba lopango na 2008 et pourtant grand frère na ngai ye nde po ndenge mama awuti koloba depuis 1954 ayaka awa ndeko na ya mwasi azwaka ye po ya kokengela lopango. Premier contrat azwaka na 70 pa pakistanais moko Taraf Reda. Yango nde permetaki lere wana ndeko na mwasi akendaka poto ndenge babenganaka bango babenganaka ba Belge. Alobi te ndeko na nga mwasi awumeli na poto tikana benga ya kotala lopango na ye ndenge ekomi. Tango pa ye na 75 wana aye amoni lopango ke ebongaki asaleli mama procuration. Na 86 aye koya alobi ke bana na nga balobi ke bango balingi bakabwana na bango na famille na nga bateka part na bango a lopango epa ya famille na nga oyo ya mama na bango etikala na compte ya famille. Ba interesaki ba petit frère na nga na grand frère na nga baza na poto ke biso to teka part na biso bana ba grand frère bandimaki balobi tozala mbongo kasha kopesa bino te biso tozala mbongo te meto bano pesa bino ndambu entre temps bino bozwaka na bino mbongo ba magasin na bino mukolo montant bosengi biso ekokoka sima nde tokosala ba papier. Bango bamona yiki azali mama kulutu na bango moko propre po baza pe kombo moko ya na nga wana komone Nzau Masiala Jean Pierre ba mama kombo na bango Nzau po banzau kula Nzau na pemba Nzau basalaki ba papier te bayebaki baza na confiance pa ya mama kulutu na bango bakomi kopesa mbongo leri ya ye na 86 ayo betela biso lisolo alobi ke bana basolo li bien ba Jean Pierre na Rigobert babandi déjà ko verser mbongo ndambu ya lopango. Soki aye après 2 ans totune ndenge nini oyo bazopesa soki aye oyo bazopesa tosutuki kaka na 2008 oyo ateki epai ya mama Kapinga. Ye mama Kapinga ngo asalaka nini? Kapinga nani? Kapinga Mbambila soki Beatrice asalaka nini? Balobi aza soki na restaurant soki na flat moko boye toyebi pe ye te tomonaka ye kaka tokutanaka na ye na première division ya urbanisme na Gombe wana. Afunda ngai mingi nga nayebisaka ye le tozalaka epa ya nani na bureau ya urbanisme nayebisaki nga mama omoni mama oyo ozotungisa aza ne na problème te ye aza kolo lopango te kolo lopango oyo atekeli yo oyo atekela pe grand frère na nga aza na poto soki moyen ezali yo oza na bambongo ozozwa bambongo obotoli bamagasin nyonso okoma na kozwa mbongo toyebi te leta moto apesaki ordre wana to nani toyebi te. Bref bokomi libanda boye ndenge nini?
lobi tosutuki kaka tozwa bavoka soki misato mobimba tozwa akorompaka bango bosambaka deja tobandaki kosamba bavoka nani nani oyo bozwa bakorompa moko ya liboso baexcuse ngai nde nazotanga bakombo mais eza so eloko ya kobomba te maître Jean Paul moko kombo na mboka nabosani me naza na numero na ye ye nde moto aza na procuration ya mama tosutuka kaka boye tozobenga ye papa yaka kasi oyebisa biso makambo nini nezoleka kuna na parke akima ayaka lisusu te troisième toyei kozwa papa Stéphane wana bapesaki biso ye eloko azalaki kosenga epa bagrand frère na biso grand frère na biso basala plainte kuna na poto papier wana plainte grand frère aya nango grand frère asali 2 voyages mobimba na Belgique soki akei akoti bureau bopo afunda bango bazozongisaka balobi bino malgré bozali bafrançais na belge mais origine na bino ezali boza bacongolais ndako yango mpe eza na Congo bokende osisa makambo na bino kuna na nani donc eloko epesi retard yango wana lobi mpe ye mpe maître abengi biso te ayebisa biso ke basi bakati makambo jugement esalami biso tozali tolongi te na jugement surtout ayebisi biso eloko te lobi kaka na ntongo tomonaka bato moko baye donc baye bakoti babuki porte babandi obwaka biloko ezalaki na libanda na balabala basoda kutu bapolisier mutu bayokeli biso biso tokengela na biso te bapolisier ya susia te balobi bokotisa kaka biloko bomatisa yango na lopango siko bref so bolingi bolanse mo moko na baautorité oyebisa bango ndenge nayebisaki mwasi wana mama Kapinga wana na bureau ye alobi azofuta bambongo par-ci par-là acritique kutu me bourgmestre na biso akombi na Kinshasa alobi napesa ye mbongo po abimisa bango balingi kobima te ye mama Kapinga ngai natomboli kaka liboko ngai abi mama yo ozotanga bamontant ya minene me biso tozotambola na verité na pauvreté tozala mbongo te tozala likambo ya koloba te nde bozomona basi na basi mpo ya mobali eza te ngaza efirme tala mama ndenge akomi tala nde bakomi nakelele mpana naolela kala bakonzi toza na problème na mama Kapinga wana te alimbisa biso problème na biso tozotuna kaka ye moto atekelaki grand frère oyo atekeli ye mama Kapinga toza na mutu te ata chef de quartier toza na ye te toza ata na député te bongo baavocat tokeloswa bango nyonso tozozwa bazodecevoir biso mpo toza na mbongo te oyo nimi ye moko alobaki alobi apesi nga mbongo azopropose ngai mbongo toza na mutu te tala lelo biloko ndenge eza na libanda siko tokosuka wapi ngai na bamama nakotia bango wapi grand frère alobaki asombeli bana na ye ndako na poto bana na mindele oyo nasali mpo na libota na ngai awa na Kinshasa nakei na hotel de ville nakei na l'office bisika nyonso basombaka mikanda ya lopango ya Kinshasa nga moko nakei me sikawa bamoni ngai pamba babwaki ngai mutakala na libanda azalaki mosala ya nzambe diakonese bakimanisa me bamona bolumbu na ye bazoforce porte lobi azosuba bakoti bango moko bakimile bamoni ye ya bolumbu naza likambo oloba te mwana mobali ya liboso eza nzambe moto akobundela biso avocat ngo ya bino kaka bayebaki bapesi bino ta suite moko te évolution na bango nini moto ayaki te moto asuka oyo namonaka avocat na biso asuka maître Stéphane eloko ayebisa nga na ntongo wana ke en tout cas mama wana aza na mbongo na ye ebele bahotel na ye acapable ya opesa bamagistrat ou bien baprocureur wana ata 1 mois na bafamille na ye bazala loge kuna baliaka kuna donc mutu oyo akoki vraiment kozala na kote na biso ozala na ye te mpo baprocureur wana nyonso tu